Si lisusu toyena esika oyo mpona kocontinue basérie ya bamessage oyo na bandaki kopesa napesi bandeko ya communauté congolaise awa na Angleterre mpe oyo nyonso balandaka biso na bareseau sociaux Facebook toza na kati, Twitter toza na kati, na YouTube toza na kati, mpe ngai kombo na ngai Ntoma Eugène Kanda Ikombolo nazali bongo moko ya oyo bazali kopanza sango na kati na mboka oyo pe na communauté na biso. Merci mingi lisusu mpona kocontinue série oyo tobandi nazali kobanda liboso ete nalingaka mingi biloko ya molimo, nalingaka mingi kopesa bamessage oyo ezali na bevidence crédible ya makasi na ndenge nazali toujours ko rappeler na ona sina lobaki na tozali komona bongo monde tozali ko vivre, tozali bongo na monde physique et puis na monde spirituel. Na monde naturel tozali komona lelo ndenge moto asali avancement ba percé salami ya makasi, tomoni ba biloko lokola ba ordinateur, tomoni ba avion minene, tomoni pe courant électricité ndenge ezotambola, mais on a oloba lelo mingi ezali monde spirituel pe existence nango. Et monde wana eyali nde église ya Yesu Kristo nde moto epesami biso pouvoir pe l'autorité wana ya ko développer makambo tozali kobenga oyo ezali spirituel. Yango nalobaka toujours eloko moko nazwaki epai ya mon papa spirituel, docteur Papa Maurice Serilo alobaki na biso eloko moko alobi toute vérité na mokili oyo ezali parallèle, monde toko vivre ezali parallèle, man moto azali bongo créature spirituelle, tozali bongo na oyo babengi âme pe tozali couvert na oyo toko benga nzoto ya moto ndenge tozali komona yango. Pe problème tozalaka nango mingi ezali environnement oyo tofandi bisika tozali ekoki kozala biso problème. Bon lelo naza koya na mateya oyo ya lelo oyo ezali motuya ezali mozindo, ngai bato bazali kotuna nga balobi me papa yo ozali nani? Nga nalobi te ngai Nzambe apesi ngai oyo soki tozwi na verset biblique moko na buku ya chronique na chapitre 12:32 esika ezali koloba ete ngai na mizwaka pe na musalo na kosala nazali lokola moko ya tribu ya ba Isakar, bato oyo Nzambe apesi biso l'intelligence, apesi nga intelligence ya koyaka toujours na ba message na temps moko pe na saison moko, parce que Nzambe avandaka na temps te, Nzambe afonctionnaka na saison wana tango yo yebi yango malamu nde okolobela bato bana na Nzambe mateya pe mateya oyo ekosala bango ete percé na kati ya mitema na bango po motema nga na kobenga ezali motema ya mosuni te, mais l'homme spirituel oyo azali kati ya biso nyonso ye wana esika ba émotion tozokaka na vie, ba problème ya vie, ba décision tozokaka na vie mingi ezalaka toujours na kati ya le cœur. Bon lelo naki mingi na mateya ya cœur te, mais nalingi koya kososola penza na malamu ete tozali komona na Bible tango tozali kotanga na mokanda na Luc 4:18 Yesu Kristo akomaki bongo na 30 ans pe bampaka na Israël babengaki ye na temple. Tango ayaki na temple balobi na ye balobi biso sikoyo tolingi koyoka yo olobela biso nini yango ezali kati na yo. Donc bayebaki kibonzambe ya Yesu Kristo, me bampaka wana bato batonda na molimo ya religion. Yesu Kristo akamataki scroll ezalaki lokola forme ya mokanda ndenge ezalaki na Ancien Testament, akamati passage oyo ezali na buku ya Esaïe 61 quelque part ezoloba l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
alobi lisusu ete pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis aujourd'hui, alobi na bango ete, aujourd'hui na mokolo na lelo, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bampaka wana tango bayokaki Yesu azali koteya mateya wana esalaki bango deja mambe na motema. Balobi yango moto aye po afungola batu miso, ye moto aye po alongola batu baekai. Mais moto nde omonaki plan nde ya parti basalaki ete baboma Yesu ezalaki nde na passage wana. Et puis tango Yesu alobaki message oyo ezalaki yo na année ya jubilé. Omoni na jubilé ezali boye. Donc tous les 50 ans na mbolo yo to bandaki oyo ezalaki kuna na mois de septembre, le 22 septembre ezalaki nde jubilé oyo mbula ya jubilé wana oyo ezalaka 50 ans. Na 50 ans wana ezali kolobela te oyo nyonso azali na nyongo, oyo nyonso azali na makambo kilikili na bomoi na ye. Tango yebi makambo na malamu, libération ekozala, délivrance ekozala. Yango wana nazali komi rappeler na tango ngai na komisaki na 50 ans nanga, j'étais surpris de voir ma femme elongo na bana na bakoko na ba famille nyonso basalelaki ngai fête moko ya monene wana dans le naturel. Basaleli ngai fête, ngai nazalaki surpris, baki kofutela nga ba hôtel, na vandi na ba hôtel pendant 3 jours na 50 ans nanga. Na 50 ans ngai tango nakokisaki yango nakendeki bongo na mboka na Israël. Ngai na papa Serilo, docteur Serilo pe équipe na ye to tambolaki na monaki bongo mboka wana ndenge ezali. En tout cas motema na ngai ezalaki rempli na esengo. Mais siko totala nano na Bible ezali mokanda na Nzambe. Bible tokotanga ezali maloba na Nzambe. Na mokanda na Nzambe ezali kolobela biso ete ezalaki bongo na roi moko na Israël. Roi wana kombo na ye ezali awa nazali kokende bongo na lombango po ete nazwa mateya oyo ya teme oyo ya lelo ndenge na ye kolobela bana na Nzambe. Na esika wana ezali koloba ezalaki na roi moko. Tango roi wana ayaki abotamaki azalaki bongo na matata mingi, azalaki roi moko, azalaki vraiment na motema mabe. Sikoyo roi wana kombo na ye roi Asha azalaki bongo na mbula 20 ans pe asalaki makambo oyo ezalaki malamu te liboso na Nzambe. Na tango azkamataki bokonzi, soki bolingi kotanga yango na malamu bokomona yango ezalaki na buku ya Chronicle, 2 Chronicle 28 verset 1 à 4. Pe ye tango ayaki kobela asalaki biloko ezalaki malamu te liboso na Nzambe. Sika oyo mwana na ye ayaki kozwa kibo mokonzi. Tango mwana ye kozwa kibo mokonzi, roi Ezekias ye azalaki bongo na mbula 25 ans. A régné et sepi l'air ya komi na trône ya kibo mokonzi. Eloko moko yaki kosala makonzi. Ye soudainement aye kobela maladi. Tango abeli maladi, la période wana prophète Esaïe azalaki lokola mokonzi, azalaki lokola prophète na tango wana. Tango ye roi abeli maladi Ezekias, sika oyo
prophète Esaïe aye komona ye ayebisi alobi obondela mpo na nzambe ye alobi ok abondeli boye esprit de Dieu eyebisi ye ke yebisa na roi Ezekias azala na espoir moko te azala na elikia moko te na 3 jours préparé okokufa nzambe alobi na ngai nayebisa yo prophète Esaïe alobi oke ngai nasimi nzela na ngai nazongi esika nakendeki kovanda ye roi Ezekias wana eloko ayaki kosala nini alobi ete prophète aye koyebisa ngai ke nakokufa na 3 jours sikoyo ngai nakosala nini soki azalaki bato tozali komona lelo oyo basoi-disant bazalaka na patience te prophète roi Ezekias alingai koloba nini alingai alobe na bato ne bokamata page jaune bolukela biso bapaster mosusu oyo bazali dans les environs oyo baleki ye na nguya ye prophète aza na ye na nguya te ye alobaki ndenge wana te eloko ye asalaki aye kotourne face na ye atourne face na ye abandi kobondela alobi nzambe kanisa tango papa na ngai azalaki na bokonzi abebisaki makambo na nkolo azalaki kosala basacrifice humaine kosakrifie bana ngai tango nazwiki bomokonzi tala ndenge nazongisi nasukoli temple nakomisi temple esika moko ete bato bana na nzambe baza koya kose retrouver bana na nzambe bazali kozwa ba délivrance bana na nzambe baye kokoma na place ya malamu wana alali boye tango alali boye nzambe esprit ya nzambe tango ayoki losambo wana ayebisi na prophète Esaïe ete ozonga kuna okende koyebisa moto na roi Ezekias ete nakobakisela ye lisusu 15 ans mpe nako guérir bomoi na ye ye alobi na prophète alobi te yo lobi yo kaka moto yaki liboso alobi ete nzambe apesi nga mikolo misato yo po ye lisusu alobi kaka nzambe wana alobi ete akobakisela nga mikolo 15 ans de vie encore alobi yo lingi nini alobi non ngai eloko nalingi signe esalema alobi signe nini yo lingi esalema oyo nyonso nakoloba ezali na bible alobi ete omoni ndenge moi ezali tango moi ebimaka na est ndenge ekendeke na kolala na west alobi soki okamati moi wana opusi yango boye nakondima te alobi malamu ozwa moi wana ozongisa yango na nsima boye 10 degré ye alobi oke akepa azwika loboko ne alobi ete nzambe sala miracle na malobo oyo mosali na nzambe alobaki miracle ekosalema bakamati moi basuspendre yango 10 degré bomoni na réalité eza na bisika mibale oyo moi ezali suspendu pendant 10 degrés donc yango monaka na calendrier mingi bane oyo babengaka bane oyo ezalaka na calendrier moni le 28 ou le 29 mars ba mois mususu kena esili na 28 jours ba mois mususu esili na 29 jours na mikolelekaki nazaka nde bakenda kosala ba recherche na likolo baye komona ete Biblia oyo tozali kotanga ezali koloba makambo na solo baye komona yango tango bamoni yango balobi ete nzambe azali solo maloba na nzambe ezali vivant oyo nyonso azali na molimo yaliwa oyo nyonso azali na maladi songolo na ndenge esengeli kotia elikia na maloba na nzambe oyo ezali vivant totanga awa ndenge ye koloba na place mususu tango baye
roi Ezekias na prophète bafandi baye kosangana basali losambo bazalaki menacé na Syrie wana banturaki bango na ba homme fort na bato ya ndenge na ndenge tango basali losambo Nzambe atindi obele ange moko ange wana ye koboma oyo nyonso ezalaki balingaki ko envahir Israël ezali pe lokola biso na mboka na biso na Congo na tango tozali menacé na ba Rwandais na ba Burundais na ba Ugandais esengeli pe tango moko tozalaka na nguya oyo ezali ete tango tozali ko bondela ange de l'Éternel ye akoya ako intervenir pour na biso pour na Bible ezali maloba na solo esalama na tango na jubilé na tango oyo na saison oyo yango nde ezali saison wana na mokuse na molai nazali koloba lisusu place moko ngai nazalaki moto na masanga nazalaki komela masanga mingi mais eloko mona alingi ko renforcer na bato oyo boye omoni nalingaka makambo na Nzambe na ba évidence tango moko nazalaki na kofanda na Green Street na numéro 298 na monaka likambo moko lekelaka nga na mutu esalaki lokola nazalaki on dirait côté moko na moto côté moko nazalaki komona nazalaki lokola monde spirituel na komona lokola ba abeille bazali koya ebele esika nga na vandaki siko nazalaki ko comprendre te mais omoni na mateyo ndenge na yoki ndenge kotinga na mutu na ekoyeba ete singi na bei soki totangi na mokana na juge bokomona ete juge na mokana na juge 14 verset 8 ekolobela biso mingi awa omoni ba bei wana bazali boye ba bei soki azali koya ezali lokola toloba ba insecte moko bakoki koyela nouvelle ya malamu comme pe bakoyela nouvelle ya mabe donc nazalaki lokola mutu na kufa mais tango na zalaki na mwana moko alobi na nga alobi ete moninga alobi grand frère tokende pa na bato na Nzambe babondela pona yo na hésitaki te na kei tango na kei kobanda wana telelo nasali 22 ans na melaka masanga te 22 ans na miyebi ndenge nazali 22 ans na découvrir makambo ebele na 22 ans na bali balobaki na nga na kobala te balobaki na nga na kozala muto pamba mais tala nyonso oyo ezali parce que na mipesi epa na Nzambe wana asali nga grâce surnaturelle asali nga faveur surnaturelle asali ete mawa na Nzambe lokola basalaki ete ngai balia ngai mais esimbi te yango nazali kozongela epa moto moko na malobo tozali na saison oyo ya jubilé tika ete Nzambe mawa na Nzambe ekita mawa na Nzambe esala ete Nzambe ye moko a intervenir nazali na cette promesse pona kosukisa awa tika ete na saison oyo tozali ya jubilé tika ete nkolo a protéger biso malamu tika ete nkolo a délivrer biso tika ete nkolo alimbisa biso pe toyeba kolimbisa bawe basalaka biso mabe bawe pe tosalaki bango mabe nkolo alimbisa biso tika ete Nzambe a surmonter biso a surmonter esprit nyonso ya kobanga oyo evandi kati na bana na Nzambe esprit wana nde Nzambe alobi atonisa biso na foi na ye moko tika ete ba mariage pe ba relation ezala restauré tika ete Nzambe ye moko a transformer ba vie na biso tika ete l'injustice sociale oyo kouta na ba famille na mabota na système ya gouvernement local ba gouvernement national ba gouvernement régional bisika totali o nyonso bazali ko contrôler les esprits territoriaux ya bisika tovandi tika ete maloba wana toyoki lelo ezala maloba na nguya pote epambola biso na kombo na Yesu Kristo tika ete Nzambe atinda ba ange na ye pote ba intervenir likolo na bomo na biso tika ete Nzambe agide biso na ba miracle ya bomo na biso tika ete Nzambe ye moko a détruire ba force ya ba adversaire na biso tika ete Nzambe ye moko asala miracle ya percée financière tika ete Nzambe a guérir apesa biso bonne santé o nyonso za na maladi esila tika ete Nzambe ye moko augmenter biso na
na ba territoire na ba business tozali kosala to comme influent na niveau ya gouvernement na niveau ya média na niveau ya famille na niveau ya ba biloko mingi to kosala ya ba art pe ba musique nyonso tika ete na saison oyo tika ete to hérité mabele na biso soki tozali na mabele te tozali bato te yango nde message oyo eyaki lelo na pokwa na lelo nkolo apambola biso apambola pe peuple congolais apambola pe bandeko na biso nyonso bakoyoka ba message oyo bandeko na nga famille Kombolo famille ya Kayembe famille ya Kombe famille ya batoto sangana na bango papa Didier Lomanga papa Bokoko tozali kotika bino nyonso na maboko na nse na ombre ya nzambe ya sala likolo na nse yende tozali kokumisa. Gloire à toi, honneur à toi Dieu. Thank you Jesus Christ. Amen. Merci mingi na balandi biso, pe ba balanda biso. Kombo ya ministère na biso ezali nde New Concept Évangélique le ministre. Na français ezali ministère évangélique ya nouveau concept. Tozali bongo basé à Londres, UK. Tosanganaka tous les vendredis tosalaka ba prière à intercession et puis tous les dimanches tozo banda ba service na Backing Road de 13h à 15h tous les dimanches. Bozali les bienvenus. Oyo balingi ko luka ngai tozali na numéro de téléphone ngai ko lekawana et puis tozape na Facebook, tozape na ba Twitter, tozana ba makambo nyonso ezali ke bokoyi ko zwa po ete bo contacter biso. Nous sommes là pour vous. Tozali wana po ete to équipé bana na nzambe babima na boumbu bana na nzambe babima na ignorance bana na nzambe ba miyeba ndenge ngape na ndenge na eko miyeba après 22 ans ya recherche approfondie nde na eko mandenge nazali nazana ngape moto kaka lokola bino tolingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo mbote na mama Brigitte yende mutazo sunganga na ba prière yende mutazo soutenir nga soki naza balancer c'est parce que naza na femme moko ali très sharp na makambo ya ko bondela elle est là elle est avec moi 20 ans à bondela ka alembaka te yango papa ko tika mwasi azala na kolala ka pongi te mwasi azande moto na mabondeli toya na mokilo na nzela na ba mama tolingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo. Gloire à toi Jésus Christ. Amen. Pe bana na Congo ba o nyonso balandaka biso ba famille nyonso totiki bino na maboko na nkolo tolingi bino mingi bo l'équipe belé mais tolingi bino nyonso boyebi ke tolingaka bino mingi na kombo na Yesu Kristo. Merci.